Donc moi, à Capella, moko ya nzembo ya Meje 30 personnes. Nzembo ya mère Meje a interprété. On a dit vraiment nzembo Meja yemba, oui na kati wa yemba na kati orchestre. Ouais, voilà, mais il a interprété. Parce que nga pe na nzembo mère na interprété. Maman m'a tapé singa na interprété. Ali bedo yemba Meja yemba kinde. Meje a interprété pe ba nzembo mais ça ba nzembo mère. Parce qu'on a ningende ya interprété wana ya yemba yo pour interpréter on sala bien que ça ba nzembo mère. Oui. Yo salinga mabe. Yo salinga kolo, yo betinga fimbo ya bakanza. Anga yo salinga mabe, yo salinga kolo, yo betinga fimbo ya bakanza. Nzambo yo, katara Yesu utatu yana mokili makama maladi ndebo makae. Utatu yana mokili maladi nde baraka bato. Bolingweza kandemboka ya bona amu ayewoya kende na marito komona bayeba wapora bolingwe soke Cindy le cœur Betamo lo moi Cindy le cœur pour s'épeler ça balandinion surtout bazolanda biso. Donc voilà, on a lingi betamo lo Cindy le cœur pour ça la bien. Na yango yo moko mwindanzela kalate sokufe la boina yako langwelungo la préférée là c'est la journanga tangwa koyanso tewe les juges lilita nanga kombo nango mona yo Mondela salambongo la mandoki alukila mokili mindondo. Si nous mettons sur le marché le résultat parce que tant on met Jazala qui doit sentir que production boy. Excusez maman de mutafula qui meuje. Excusez un peu. Maman fula qui meuje. Maman fula meuje meja matisi orchestre. Fula meja matisi orchestre. Maman de mutafula qui meuje orchestre maman ça toujours du colo. Fula qui meuje asala qui meuje 30. Oui. Maman, mais je 30 ça tient qu'au fou la tchala mon athée. Mais je 30 ça tient qu'au fou la merde. Tchala mona, au bat bayebi, zalara ye. Donc maman zalaka maman. Mais tout le monde a adhération à MG 30 na 4 orchestre maman national, orchestre la Mukaka. Parce que MG elle a fait du buzz, elle a fait un succès et puis que l'on a eu wana malamu to moni moi baisse écoute wana. Orchestre Zagi toujours vivant. Maman nangaye promotion bonne année et 2017. Ayuna, la box Orao Télécom avec Wi-Fi pour recevoir plus de 200 chaînes dans la télévision à Bino. Bobo Zerake, tous la chaîne, Lokola, Kimbangu TV, 1 et 2, tous la Siloé, Y'a Pasteur, Moïse Mbié, tous la chaîne, Lokola, La Foi, TV de vie, Chemin de l'éternel, Espoir TV, ma série, novelas, pour ma maman, il est précisément jeunesse, pour l'éducation Yabana, Bissoba, Tolela Sport, ma chaîne est belée, il y a sport, et surtout, il y a Liga, pour la Bissoba, Touloula, ma match, pour la Bissoba, Brazzaville, on est de voir la Brazzaville, Télé Congo, ILTV, MC, il y a Paul Chinois, on a vu de la TV, il y a Paul, vu de la TV, il y a Faux. Fidèle TV, il y a Wan. Fidèle TV, il y a Wangela. Promotion, bonne année et Cannes 2017. Ayuna. Orao Télécom avec Wi-Fi. Leader, il y a ma box. Congo, Glodidia Sika, la mignonne. La mignonne. Eh, Tracy Mbelenga pro. Voilà, salut à tous et à toutes et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue chez www.elengiacongo.com, le site number 1 de son patron, Balobi Tracy Mbelenga Pro et sa charmante épouse Glody Diasuka, que je salue en passant. Moi, on m'appelle JTK Joël Pessa Posa. Hein? Pessa Posa. En tout cas, mon balou est Pessa Posa dans le net. Posa, moi, il y a Nini. Ah, il y a invité moi on a évité pour inviter moi de marque au bateau ça l'actualité micro parce que nous c'est notre seul souci à Kundola information pour nous ça toujours balandino sur Elenga Congo. En tout cas pour Nalélo je m'en vais remercier celui qu'on appelle Jojo Kalenga les mannequins hein? Jojo Kalenga les mannequins mon pote sans oublier derrière la caméra Jean-Pierre Djemba
Ah, Jean-Pierre Djemba, Issa. Voilà, ah, c'est comme ça qu'on l'appelle. Balobi Mobali Yamouindou, mon caméraman. Sans oublier Sekele Djema. Balobi mon vieux Sekele Djema, la Katia Londres, sa charmante épouse Karine Bercy. Ah, Yomo Yebi Masolong, donc voilà, en tout cas, pour la Lelo. Et le remords est nakin quoi. Ah moi le comment vaguement est nakin ces derniers temps balobi ba benga ils en ont raté ba benga remplaçante à MG30 ça na évité ceux qui avec remplacer MG30 na évité ceux qui avec au sala nini na kati ya groupe ya Tchala moi la mam nationale que je salue en passant déjà je reçois pour vous aujourd'hui celle qu'on appelle Boss Bosombo na évité Boss alors on est déjà à une ko beta masola musique to Boss par rapport à comment on est bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, très bien. Bonne santé, bonne mère. Ouais, kitoko mère, ta bon ta moi poupée mukolo. Grand prêtre mère, moi poupée mukolo babi, azalaka azaro zalaka donc kitoko. Donc voilà, moi la poupée mukolo, Glody Matabi c'est mon partenaire. Ah et moi moni nazana boss bosombo mais boss, yebisanga na boss par rapport à quoi? Ouais, comme bolanga boss. Comme on a Bosombo, maman, telaka maman, grand prêtre mère avant de pena bouler à Binon. Comme on fait à boss. Donc on est comme mère ne t'a baptisé en gros. Il y a vraiment telaka et soit le bunto longo la zate telaka boss Bosombo par rapport à jeune maman Monica monoyo Bosombo te to bengo boss. Si. Donc voilà, boss bisabiso parcours na yo ezanini. Uti ki uti matadi mera zio na matadi ya ina okin to ebite yo mo mega no expliquer bana nyonso elenga Congo. Ouais, na obayebi déjà bayebi boss Bosombo kaza mona ba Congo ya matadi na botami kuna na koli kuna na machala mona ya du 30 juin a moninga sepeli nanga azwinga ina ngakini donc na sala test na ngande batnyos ba meka chance na bango quoi sali test maman il y a qui concert quelque part ou bien ils le 30 juin avec un président na salle de test ils en plein heure asenginga pe na bande ko na bana matadi na ba mama kenaye nde lelo na kin vraiment musala pezo le kanon kitoko mama pepe singa chanson yango déjà bozo ka déjà suki ça en tout cas pena merci beaucoup maman et puis merci beaucoup na ba fanatique nyos ko bozo soutenir nga à partir à Potobino, Bruxelles, Paris, Allemagne, Londres, États-Unis, donc partout, il y a Poto, Bozo Landanga. En tout cas, vraiment, merci. Merci parce que Nabi de Bozo soutenir. Merci beaucoup. Si boss, Ezala qui gagne vraiment na Ezala qui pour ça qui yo quelque part, tu auras déjà fan ya Maman National déjà de loin, to ole qui n'a encore moni concert mo bina qui tenté chance. Hein, vraiment idée na ila qui on ngeni. Nga la grand fan club ya Mama Chalamona. Bolo barana bino ra boy. Les rapports yeux les yango nous agi fan na e. Vous agi fan na Bilabelté, au moins na Bilabelté parce que ba star rebelle ba lekana. Yoka excusez. Moni net maman Bilabel bandanga na botama na bandi musique na matadi non na mona concert on était au na matadi boye na ye maman Bilabel aye na matadi obeta en tout cas pena nazwa chance wana te mais chance wana nazwa kada na ndo rêver déjà mère ta on azaki déjà moi muke en tout cas pena musique na maman na ce ka cadre nzambe pena sunga pena en tout cas pena soki na ndo ko envier te na ngaki tina yo sa test donc ezaki ba rêve na ngata na monika mba moko vide couloir moko epesami ali na koti na sa test na ngamba mo donc ezaki ka nzambe mutu alingaki pena parce que na sengaki yango yango kokisenga si c'est faisait peut-être que non star mususu hein le roi musicien na biso artiste mususu aya vraiment ko beta hein na kati ya braya matadi est-ce que lingaki pour que ça la test wana en tout cas pena na tanga na zai pena na tanga sa ba test mususu te test o nazwaki na temps ezaki ya mère mais sengai ka pe nazai pas mère parce que ba star rebelle ba ya mais nazaki dispoté nazaki na mamba classe mamba belé par-ci par-là et puis donc voilà. Puis en parlant il y a ba ma classe wana niveau d'études dans les années. En tout cas na celui na jeudi na isipa science et faux. Voilà. Ça les wako soir na jeudi parce que j'ai 3 pesali licence pesali. Babilo moi bon entre parenthèses hein. Ya makambu ezala na ngo ezala buki na obik
On est dans la musique. En tout cas, la musique, c'est très important. Actuellement, tu dis que la classe, en tout cas, c'est très important. La musique est dans la classe parce que tant que la musique est intelligente, tu auras héritier Watanabe parce qu'elle est dans la bande de l'école. Oui, parce que je suis dans la bande de l'école, je suis diplômé, et puis, je joue un jeu 2. En tout cas, je suis dans la musique, mais je suis dans la musique. Parce que Nzamba Sunga Pambola pesa makoki na tanga na ngai. Donc voilà, on va bien autant en Nzamba pesa makoki. De ma part, je m'avais salué celui qu'on appelle Plik Ngola. Ah, Plik Ngola motema ya deboiki na kati ya Paris wana sans oublier Beverly Umba. Ah, Apoka Sange balobi Apoka Sange d'Anvers moninga ya Pichu Bekam. Na lingi vraiment ah on s'appelle ça balandine so baye banane voix yango eza ndenge nini baye parce que bo bezo yemba dégâts. Donc je veux savoir en tout cas moi voilà bimisa yango s'appelle ça balandine so Simbangai motema yoka ndenge eza kobeta lokola mota uti futung thermomètre ya bolingo wapi yota la température amonanga est débordé absence na yo eza ténèbres eza misère fin du monde oyanga na Jean-Dominique Okemba amour à GDD yanga ina Thierry Ngandu. La carte est sur la table. Yangaï na Vincent Gomez. Amour à jeu de 6. Polingo nangae. Et pas la ngoza sugisa. Qui plève ou qui le gêne na tikayote. Et pas la ngoza sugisa. Oza nyoso yangaï. Claude Machala lembingazor. Mobali ya bodia, mobali ya piko. Omoni Machala modeme sepeli. Papa la Deborah, papa la Romeo. Ah. C'est vraiment en tout cas na habité style la musique ni nozo imba hollandais nani parce que nous qui ba nuance morana na habité yo hein na habité ko lo balorage mais chala mwana mais ba style na eza ndeti nani En par moment en tout cas bina naza mingi côté ba maman Betty Masikini maman Pongola qui est une génération elle est là Nathalie Makoma. Nathalie Makoma pour musicienne babimi tellement ébélé tout le monde Cindy Pazali et pas Kofi Olomide tout le monde Mege 30p Azaki chez Bino à Longwape tout le monde ça vraiment tellement ébélé la génération Oyo hein la génération Nathalie Makoma zane musika zo penda ba o nyoso bazana kati ya kin si eza congolaise bien sûr mais o bazo évoluer na Kinshasa évoluer na kin Cindy le cœur Betamo le moins Cindy le cœur pour s'épeler ça balandinion surtout bazolanda biso donc voilà on a lingi betamo le Cindy le cœur pour ça la bien Naimba Cindy chante Kofi hein Mama mama talangonge sobete o pierro talangonge sekokie ya l'amour yo la kakinga ya bolingo yo prometa kinga kolinga te koma ya osecours kolinga te moto ya koe ya kana yango malembema ya kana yango yo moko mwinda nzela kala te sokufe la boina yako alango longo la préférée là c'est la journanga tango akoya sante we de juge lilita nanga kombo nango mona yo mondela sala mbongo la mandoki alukila mokili mindondo. Voilà, en tout cas, bien vous sentir vraiment coup de pouce à toi. Vous avez tellement bien. Maintenant, c'est ça dans un moment il y a Mege 30 parce que le BND ressortissance, moi on a quatre groupes. Ah, des alara. Nange manze moi Mege 30, hein. Mege 30. Oh, azalara na katia, azalara moko ya basali ya mamu national. Ah, nalingi vraiment c'est ça balandini, so c'est ça Jojo, c'est ça cameraman, ah, c'est ça balandini, so elenga Congo, oh c'est ça Patrick Makola. Hein, Patrick Makola Mikolo yo en tout cas Glody Go Rami mingi zouate parce que Patrick Makola voilà donc moi a capella moko ya nzembo ya Mege 30 pesa nzembo ya mère Mege ya interpréter il vraiment nzembo Mege yemba oui na kati yemba na kati orchestre ouais voilà mais oh ya interpréter voilà
parce que nga pe na yimbi ma mère na interpréter ngo maman mta pesinga na interpréter oh mais ja yemba kinde mais j'ai a interpréter ba bandi ma mère bandi ma mère ngasko na ningende oh ya interpréter wana oh ya yemba yo pour interpréter ngo sala nga bien que ça bandi ma mère oui voilà c'est ça bandi ma mère je bandi ma chala moi na mère mais j'ai interprété c'est ça yo salinga mabe yo salinga kolo yo betinga fimbo ya bakanza anga yo salinga mabe yo salinga kolo yo betinga fimbo ya bakanza nzambo yo katara Yesu utatoyela mokili makama maladi nde bomaka utatoyela mokili maladi nde baraka bato bolingo ezalaka nde mboka ya bona amu ayeboyeba kende na marito komona bayeba wapona bolingo soki bunyenge bomaka ngorokwa manko kende na becheke kende na kinkole kende na kitambo cimetière ya Gombe yokomona bayeba wapona lezezo ya bolingo amu mbalobo jama kufera mboye pananga ochari jojo mabengi yorungwira yebaye pananga ochari. Merci boss oki molaso yo za molaso ya mege 30 bimisi kezo cartonné fort na ningo betanga mo akapela mo na ebite soki ozo opportunité wana ya royo non na yo kiango maintenant na travailler en côté quoi yo kiango quand même na kiango na ebite soki moni nango gentil relancer mege 30 parce que na ebika sala musala makasi bo balobi ke yo ozo boya fort jamais respect tout dans d'ailleurs na pas mege parce que maestro imba danger talaka mege 30 mj imba danger mege 30 imba fort ouais mege 30 imba makasi nako boye te na boye poani a grande sœur nanga grande sœur pourquoi tant autant ba kombo ya ba préféré na yo na cancer vraiment lingo lekisa moi mege peut fula pe parce que les cas chez mère alors lingo tant moi mege mon amono tant les cas chez mère en tout cas pena azai donne nanga te azai donne nanga te mayemba bien so azai donne nanga na loba vérité idole nanga na utoloba awa c'est d'abord maman Chalamon et puis maman Betty Masikini Pangolov et puis to kitina c'est naza moi trop makoma ouais c'est ça mais j'ai 30 na interprétaraye aimba bien na lingaraye c'est ça. Oui. Boss tous on a moi parcours non ya sima non quand ozwa ki je sais pas trophée ou gagner qui na matadi babi matadi en tout cas ça vraiment ça histoire nanga ils ont to solo moi sima c'est ngi to betango parce que ça fait partie ya parcours na yo histoire à lelo ça fait partie ya parcours na yo pour bat bayebi yo to ngi to ba moi ndingo bandela excusez to betano moi histoire à lelo parce que lelo ndé to le bel ming disque ming mère ngai c'est tout parce que le passé on a tout Olobio, mais ça fait partie de ton passé. Passé na ngata ozo tant obetango. Et ça besoin ezalaka nini yo rapporter la matadi. Na sala mo ba parcours mo na matadi, eza le passé na ngana ozo tant na ko expliquer bino siko na yeki mingi disque yo bika par rapport à G bato ba yo kango ba kifer ngo ebele. Na za posa disque na nga bato ebele ba yo kango yango na ye lelo so na émission na lelo ya mbinga eza mingi disque et passé na nga tozo attendre to betango eza na jour na ngo to betango mais lelo to betana au moins trop qui orchestre na et pas mère grand prêtre mère quoi. Si donc voilà, combien d'années déjà dans le monde de la musique? Dans le monde de la musique to chez maman. Dans le monde de la musique en général. Dans la musique na meli moi mke na sali déjà parce que na yemba dana na 14 ans. Les que ça les parcours ba me boye 14 ans na pena de no yemba ontanga banda oyemba ndeni bon nando yemba kibomo na ngana ndi mo mke ba 9 ans boye 8 ans 9 ans si je trompe pas 7 ans comme ça moi na mke vraiment la pena petite gamine là na yemba na église. Vous avez un tout orienté qui ba cadranga ti ba ko encadrenga na kimukolo déjà nazo yemba déjà na izipa nazo interpréter déjà
na tango nazala mona obeta pe na orchestre makwandungu ezala na ezipa wana nabeta na makwandungu ya matadi kine donc nabeta pe na académie des stars et pas président Ale Makaba et puis lelo naza pe pas mère quoi mais na ozoyemba ntango nazali mwana mokie nazwaka encadrer te tellement bato ebele bando betanga bakara baokipe na bango nga te bayebi na bango te soki ndenge nini donc bazomona ngaka eloko te quoi yo mo bando beta baporte te quelque part ezalaka yo ovanda bazela bayo nazalaki mwana mokie en tout cas nayebi koenvie koyemba makasi mais koenvie nanga koyemba baparent na nga bazalaki mpena kopekisa nga bando olingama bamusike te bando mona moni na bafamille na biso bote na bafamille baza balogique trop donc famille mon boye baza trop logique quoi balingama bango bamemele musique ki voyou soki mwana komi musicien aza voyou so ba age wana tellement na bande nazali côté mo musique chrétienne na oyemba na église ezalaki no eloko te parce que ntango nakomi kobima nazokota par-ci par-là ekomi opesa ekomi odéranger bango mais ndenge biso towana mposa mwana aza docteur lobi mwana ngo azosala bamusike mo boye biloko makambo bavoyou par rapport à baparent na nga mais vous comprendre lelo musique en tout cas ezolesa eza elo mo boye parce que nzambe apesa motu na motu na elo na ye nzambe apesi yo mayele ebele olobaka bien mpo osolaka na biso bamusicien na artiste donc eza grâce eza kwanga te osola na artiste po yo okoyeya mpena boye oyeba osola te chroniqueur mo oyeba osola te oye mpena nga na komopose ba question yo oyeba osola na artiste mais en parlant de chroniqueur déjà, je salue celui qu'on appelle Juvenal Kibal, hein, mon confrère, hein, Juvenal Kibal. En tout cas, j'étais capé ça pour ça te salue. Oui, c'est quoi un programme pour tout est beau préparer une narrative à l'orchestre à maman. Pablo a bien joué et belé a bien calamité. C'est une ambassade bon c'est la sous la chance oh maman continue à repérer sa biso hein. Donc maman bien joué et belé wana faut tout travailler non nous tout travailler mère alali to ki mère to mon la mère te to mon la mère na émission te to mon la mère boy te yebi sa biso c'est quoi au juste on a grand pote mais était bon mon émission te ma jali yepe na jali boza no pi donc parler biso bombe bientôt donc to lo baté bombe parce que ba loba ebele et ça la pe loté to zela kara parce que na ko lo ba bombe bo elo kana bene danger mais et ça non peut rien bomi na ngope mutu bomi na ngope kudo esa na ngope lote so ndeni wana to mona ngope belé en tout cas pena biso maman la biso te biloba loba mais loba alaxa biso ka to ba vérité donc na pour na constater mais pour na ba vérité pour na sepesaka ba fan na nga ba linga ngai c'est tout et puis tout ça bozaka kimia boss moi no bopesi chance lek na bino mombu na bino chanteuse Nabino nde bopesi nga chance en tout cas pena na osepela makasi boza décidé lelo moi grippe déranger nga tellement mais na choix te faut na saka musala obino boyolinga c'est ça donc mère Azali maman Chalamona Azali grand prêtre mère Azali makambo bezoya parce que mikolo babi maquillage maquillage osalaka nelongi salelaka mpe yango na kati ya motema na yo kosukola nzoto ebandaka suki ya moto mpe makolo poni osukisi na elongi mama ye osali demi-terrain talatala ekosa yo te o kitoko mwasi fololo keba okoya kokoma mopepe ya kaina mama ye kati ya Paris wana baby confort la ferrarienne moi c'est mort ya kitoko moi c'est mort ya pembe na kati ya Paris sans oublier héritier Kingongo na Lyon balobi mokonzi ya peinture motema ya Jules Diambukulu héritier Kingongo et moro yebi masolo ngo déjà boss baby que orchestre mais il y a Maman national des orchestres munene bon orchestre mais les orchestres mo ya munene pe ba GT biso to andi ko environ to ba mike orchestre ne ba GT donc moninga nde na boy donc en tout cas pena na mona ngo chance que ça permet na mère et ça quoi en terre
Ouais, oui, orchestre wana oyebi que soko ye wana il faut apporter un plus, il faut mater ça parce que mais jazalaki wana tomoni atiki un grand vide en tout cas sans vous mentir ezali kambo samba te mais je 30 atiki grand vide na orchestre ya Mamu National. Ba question omoni nga na répéter en mettre fois nga moko na lobaka vérité na kosa na ngate omoni mère azala na vide te mais j'ai 30 oui to boité apporter un plus oui mutu nyonso apporter un plus quelque part mutu nyonso a utile na société c'est ça mais problème les années mais j'ai 30 atika vide te chez mère parce que nga na esi maloko taka okesa mama film. Orchestre film mettons mon sur le marché le résultat parce que tant on met jazala qui to sentir que production boy. Excusez maman de muta fula qui meuje. Excusez un peu. Maman fula qui meuje. Maman fula meuje meja matisi orchestre. Fula meja matisi orchestre. Maman de muta fula qui meuje. Orchestre maman ça toujours du colo. Fula qui meuje asala qui meuje 30. Oui. Maman meuje 30 ça c'est ko fula tchala mona te. Meuje 30 ça ko fula merde. Tchala mona o bat bayebi azalaka ye. Donc maman azalaka maman. Mais tout le monde a adhération à MG30 na kati orchestre Mamu National, orchestre la Mukaka. Parce que MG elle a fait du buzz, elle a fait un succès et puis que l'on a eu wana mbala tout le monde moi baisse écoute wana. Orchestre ezaki toujours vivant. Orchestre ezaki toujours vivant. MG30 ayaki nde kutunde bafula ki parce que bayeba ki était. Maman foulié abimisie bat bayebi MG30 apesi kombo MG30. Donc bat baye oye baye. Donc côté wana pena eskizenga ba fanatique nanga obolinganga mingi eza elo moza na ofinga te c'est ma sœur hein non le baka vérité c'est ma sœur à moi je l'aime beaucoup c'est ça non le bandi vérité eza que atika vide parce que nga ndi naza boye supposons que naza na mère ndi naza qui est pas mère na tiki vide eza ka que maman fulinga ceux qui n'ont longé pas maman oza maman ils étaient quand on a longé maman a longé tchala mona on a toujours tchala mona grand prêtre mère boss c'est là dans boss on sait combien de temps à kata orchestre c'est une année et demie nous avons 2 ans une année et demie déjà 2 ans déjà quand même tu les 30 jours on a ça 2 ans mais information ni soit nous on ndengeni information totale à biso peut aux ba fanatique tchala mona ya merde. Tout ça va faire la tête. Masola meje, oui bien ça la boye, meja qui va passer comme meje 30. Moni ba oyo bazolanda, ba yebi histoire, ba ezala na orchestre te mais ba yebi. Et ça ba histoire. Meje 30, c'est une grande star. Mère, grand prêtre mère, asa grande star. Ba yebi monde entier. Donc pourquoi pas ba tunyos ba histoire na bango. C'est ça. Donc on appelle na kotu na monde oyo. Nazana kacha monzo yo batu nyos baye ba histoire nanga kena kutai matadi kena zalaki na matadi na ndo sala nini bakoye bango histoire via star ezala cachete matadi yango pozalaki na suka mbora mo boye ba lokotio nde ba lobi après tant ya poser non succès à l'étant commis na opé mo kumba mo lupango wana le komi pe chrétien Mamu National komi pe respecter na ba star nyos on invité information les vrai to faux oyebi ke mambolo bana pene eza fou nga na utana na suka mboka te premièrement ba o bayebi deuxièmement maman za maman ko botanga mata 5 fois maman chala a botanga ta 6 fois ndinga zana donc naza kwa koko na ye nga ba jete naza koko la ko yo zana âge âge na entre parenthèses na lobi kaka. Donc on a 12 ans, mère elle a 80 parce que le bi a robot 6 fois. Oui, maman za moi mke. Maman 6 fois on a poussé Mamu National ba âge belé au maison sima. Parce que l'ora âge na paye on a bato boyo ya âge lo baki wana. Na poussé ba âge belé te maman za mukolo. Maman za mukolo, ngana koza koko ya mama. Voilà. Na ligne to ba âge za start. Na star en devenir aux star. Bayebi âge nanga. Non, bayebi te. En tout cas bayebi âge non te. Ils allaient vraiment bien, ils allaient bien payer ana elenga Congo parce que ça site. Boss, oyebi que ça site number 1, il en a marre de partout. En tout cas, monde entier. Ah, pendant ce temps, âge non, pendant que ça va bien. Non, en tout cas, les na boy nanga. Le na boy nanga temps âge nanga. Ils soni. Na soni te le na boy nanga. Eso panga niti na ndeni. Eso parce que zo ko sa bato âge na télé, bato so balandia bo bien en tout cas ozo ko sa na yo.
âge nanga eza ba parents nanga ba ebingo na ba ndeo nanga na ba mi autre kola na bango na mère. Mais oui, au lobby que batumsu ba ebi âge. Ba fanatique na musu ba ebi âge nanga ba kota na vie nanga. Ba fanatique nyo sauter parce que ba fanatique a Congo elengi pe ba la posa ba eba vie non ba star na ba. Mais ba yebi, il y a des gens ba yebi quand na Congo elengi ba yebi. Elengi ya Congo. Elengi ya Congo ba yebi. Ba yebi, il y a des gens ba yebi balanda boss ba sepela na boss bosombo ba yebi pe âge boss. Lelo na koloba na âge nanga ta tukana ba o ba yebi je m'excuse. Je m'excuse ça na ngoto so ndeni te to ça débattre to sola ils a mineur to majeur. Na manger. Non, voilà. Mais il n'y a pas longtemps. Voilà, comprenez que Boss Azan a déjà plus de 18 ans. Voilà. Donc, maintenant, la question on a tenu. Nous pensons sur programme et un groupe. Vous aurez répété, répétition, ils ou pas, en coulisses, tout, bâtonnier sur Bakoui, accéder facilement. Jour, pena, heure, dans le lieu. En tout cas, Mikolo, tu as répété en coulisses, je meurs. Donc, programme, ils ont tout ça, on va travailler chaque jour, tu travailler chez maman. Et tout ça en résidence à maman. Programme concert et zaza non peut-être aussi précision ils ont non ce qui position normal to relever là ouais to relever na ba concert en bobetani abanze moi kala mais est-ce que besoin que tu quand tu bête la personne lo mort avant to kabano parce que comme déjà na suka to chuter bête lo eza mikolo yo oyo ezoni misaki voilà babi nakanga lopango na pika bendele eza kopepa ekomi olalisanga pongi molai lokola moto na se anesthésie amour opesanga ye papa eza piese rare ekomi olalisanga pongi molai lokola moto na se anesthésie nanu nalinga nanga boye te balovanga iboye te melodia boye nanu nayoka te sentiment likembe ekumbinga ntina Brazzaville nanu nalinga nanga boye te balovanga iboye te tendresse boye nalula zuwa te sentiment likembe ekumbinga ntina Kinshasa ememinga ekumbinga ye naza nalola simbanga imotema yoka ndenge eza kobeta lokola mota ute foutu thermomètre ya bolingo wapi otala température amour nanga edéborde absence na ye eza ténèbre eza misère en fin du monde oyanga la Jean-Dominique Okemba amour à GDD Yanga ina maman nationale, la carte sur la table. Yanga ina Vincent Gomez, amour à GD6. Bolingo nanga et balango za sukisa. Qui pleuve ou qu'il le jeu na tika yote. Et balango za sukisa. Bolingo nanga et balango za sukisa. Na pafito bisengo la tika yote. Et balango za sukisa. Aïe, balobi pas nangoza sukisa. En tout cas, na bosani binote ba play à ma tete. En tout cas, ba play à ma tete. Balobi base solide, ba play à ma tete. Déjà balobi bolingoza sukisa. Na yebi que vieux nanga doli ki wa na kati à Paris, hein, doli ki en tout cas bolingoza nango sukisa, hein. Quand ndenge boss azoluba Mireille Mampa balobi baron nyonso na base solide wana Mireille Mampa Belinda Kombe Doli Kiwa en tout cas vous êtes tellement ébélé vous continuez toujours à soutenir GTK na lingi vraiment donc voilà bolandanga ipana ngabo asukisa solo dino de fin bino de bokangi quoi nga pena no chebino na kacha mutima nanga pourquoi pas bino bo soutenir. Voilà, donc mabanga na yo na ba oh nyonso bo soutenir déjà jusque là. En tout cas pena Jojo azotala azolanda Jojo linga bablo moya. Ya suki ça. Oui, comme dans Chaboye, zoaje. World. Alinga bablo mo Jojo sko alinga ka ngamingi asenga mingi na interpréter grande sœur oyo aza côté à Sud-Afrique. C'est vraiment un article vraiment ton asuka mais la lingue personne non mbote wana article pena micro mo parloli na yo mbote na ba ono so bazola na yo mbote pas Bob Walter respect et se faire
et napesi wana chéri hein napesi wana chéri hein te nga ba chéri na mono bandi na ina kanisa kilo Bob Walter et se faire na Issa babi Bob Walter et se faire na Issa ye aza na États-Unis kuna donc ba cyber café nyons tout eza na kin matadi eza SFR puissance et sans oublier Thierry Ngandou babi na kati ya Canada Thierry Ngandou hein Thierry Ngandou pena babi boss grand prêtre Thierry Ngandou respect en tout cas pena merci beaucoup et na bosani binoté Bijou Mboui Kenzo partout donc bino nyonso bana poto na lela bino fort boza teme belé ba kombo ezo ki manga pena bo comprendre et na bosani te grand prêtre mère moi na popia mukolo ajalaka aja aojalaka grand prêtre mère maman national respect ba gros bisous na maman na biso maman chérie et sans oublier papa na biso papa Claude Machala et na bosani te ma famille na matadi famille bompolonga papa nanga pena papa bompolonga bandeko nanga ba nanga basi espèce kilanguli et sans oublier Mirette Mpangu ma maman chérie maman Mpangu Yondo Marie et bandeko nanga belé na bosani binote Ivelima et sans oublier Yannick Bonganga et na bosani te Lina Matumona molonga ni Dr Blaise Senga en tout cas pena Sonia Kabundi la patronne na STK. En tout cas, dans mon aussi, il s'appelle là. Non, si ça s'appelle là, pardon, il m'a fait au plus temps, pardon. En tout cas, en passant, Sonia STK, la réconciliation, on a Willery, staff, moi, terrasse, moi, mon nene. Au ligne, passé, bon moment, autant qu'on y a à Kinshasa, en tout cas. Na bosenti na 155 wana pena ba DJ Nyonstu DJ Patrick DJ Grady et puis na bosanité na Ngwasuma partout na ba boîte Nyonstu na kin Metro Bar 3000 ans et ouais le club et Chutemba na bosanité partout na kina bana Bondal Kitambo et Mamadi Christian babi yende mutabongisanga na lelo albité boss lelo za simple lelo na boyi ba maquillage lelo faut ça naturel lelo bena tinga monika ndena za boye donc c'est Christian Mamadi et pena Simbanga il na benga ke mi s'appelle électrique. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup boss Bosombo na ebi kozana minga koloba na ebi ke to rezo lisuza o ezanda kunayo. Vous en avez besoin d'informations parce que c'est l'India Congo. En tout cas, merci beaucoup na balandi nyonso. Oui, on peut se retourner sur tout le bas. En tout cas, merci na o nyonso balandi biso lelo na yambeli bino lelo celle qu'on appelle Boss Bosombo azali parmi moko na kati ya orchestre Mamou National déjà. Bopé ça est temps, bopé ça est chanson en tout cas, bopé ça va méger 30, bah Cindy les cœurs, etc. En tout cas, yé opé moi na bino boss Bosombo. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Bopé c'est Sumbo de Tenalembi. Voilà, la seule personne que je salue aujourd'hui c'est moi 3 personnes mortes. C'est d'abord premièrement mon boss Tracy Mbelenga Pro. Merci pour la confiance, sans oublier sa femme, Mupandi na Epenza la mignonne Glody Diasuka la mignonne balobi de la presse, sans oublier mon caméraman Jembo, balobi Jembo Jean-Pi Issa. Talaka caméraman sans oublier mon ami Openda accompagné le parcours surtout Jojo Kalenga le mannequin. Sans oublier ma soeur chérie, la danseuse Clarène Moulandou. Clarène Moulandou déjà, ton frère chéri te salue. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de cette très belle créature, Boss Bosombo. La nouvelle énergie. On va pas appeler ça comme nouvelle énergie. Nouvelle énergie. Les marabilleux, j'ai des titres, les vols, les pour pas des caps, la merveille. Donc il faut qu'on m'arrête belé le quoi. Appelle, on les a déjà appelé, on a bien posé la question, on a dit vraiment dans mais pour parler là, on est dans la rue, c'est les Congo. Notre Simbelenga Pro, patron et site. En tout cas, pendant la bosse, on était moi combo qui m'a boss, combo qui m'a Tracy Mbelenga, boss line pro, donc épouse nayo Glody Diasuka na pesi bino so bambote bino nyos na mère place bozali bolande mission o boss Bosombo lingi bino mingi. En tout cas vraiment lelo vraiment na osipela makasi ya koleka lelo na site oyo balobi elengi ya Congo suka. Maquillage osalaka nelongi
salelaka mpe yango na kati ya motema na yo kosukola nzoto ebandaka suki ya moto mpe makolo poni osukisi na elongi mama ye osali demi-terrain talatala ekosa yo te o kitoko mwasi fololo keba okoya kokoma mopepe ya kaina mama ye mbakoma kobenga yo ser aleluya othilivi banda kwa nzambe koluka libala otamboli partout réponse te sukola nano motema na yo yesu akota kuna ye sukola nano motema na yo yesu avanda kuna ye likambo ya motema ebolingo eboya koyoka lisolo ya mbanda na matoye okokoma liboma ata Nende tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga pro Mazolela Tracy